Opposition est habillée au Sangani Botia Moutoumoko. Ils m'ont obligé au Sangana. Ils m'ont aussi appelé ma tête à Paul. Quand l'opposition va passer Belé, n'est pas Yachichi, pas Fayoulou, pas Kamere, n'a pas fait comme Kamere était. Caméra rwandais. Breaking news, bozali bongo live et bandi malamu na yebi ke boza ebele bozola na biso wana ezalaki ndundu shereki aza vraiment na biso awa na kati ya breaking news na poko na lelo toza na mwa ba nouvelle ebele na yebi ke bobenginga ebele bo réagir bo féliciter ndenge na bi vérité musala na biso za koloba vérité ndeko na nga camarade na ngai mutu na nga soko kwei na koloba vérité même nga moko soki yindelinga na koloba vérité donc eza ndenge wana tozali ensemble. Breaking news ya lelo ba news toza nango tozobanda à quel jeu joue-t-il Kalou Katumbi. Moïse Katumbi a été reçu cette semaine à huis clos par les Rwandais génocidaires Joseph Kabila. Ils ont causé sur leur candidature du gouverneur de Katanga à la présidence. L'autorité génie bazo joué Baomi Balé. Moïse Katumbi a outi okutana Rwandais wana génocidaire. Na mesa na bango masolo ya ki ndenge nini ye akoki ko poser candidature. C'est-à-dire soki to sali ou to bengaka soulèvement populaire ou bien to sali coup d'état té et là on va changer té pour Kabila a outi kala na contrôle en mboka wana. Surtout que tout le monde a attaqué des pointes Kamere et les Rwandais na Diongo bazo promettre que sécurité kozala ba ko sécuriser a ozala sénateur à vie na namona te un génocidaire mutabumi bato a que nous ala sénateur à vie normalement Kabila photo kangaye avant mandat nae tout inde na CPI à répondre na ba crime nyonso. Evariste Bochabe il faut changer poste pour ministère ya intérieur azokokate ba cop nyonso ba Rwandais bazopesaye ezosimba te yango bazolinga basala remaniement pour batia na poste oyo akokoka contribuer bien mawa mingi mpona bakolabo ya bacongolais. Alors opposition et améliorer proposition ya calendrier électoral donc basali dépôt ya contre opposition calendrier électoral à la CENI. Mais na éviter opposition na biso soki ba omona ba mlenga na omona na éviter soki opposition na biso ba comprendre que soki soulèvement populaire et salamité Congo et kotika na maboko ba Rwandais surtout que Kabila les 3 a outiko signé décret loi ya ko promulguer tous les 26 provinces, c'est-à-dire Kaboli Congo la 26 provinces, c'est-à-dire balkanisation et banni déjà. Donc il faut comprendre en moitié. Alors opposition opposition il faut sangana et ça la coup d'état ou ebimisa batna balabala basala auto benga soulèvement populaire to benga Kabila akokima na ba Rwandais na batune no surtout mais ceux qui besoin emboîter ba para bango tokolela lisusu ko sala passe pour libérer Congo au proverbe aloba kité. Alors tolobaki bongo eza clair Kabila ni kolongwate Kabila zo organiser ba élection à Lokuta ou à tricher to alingati ya moto na Congo, c'est-à-dire guerre civile ebima ba massacrer ba Congolais azana ba armée ebele kuna na éviter Congo soki tozata na soda moko oyo akoki kozwa à se prêter garant pour ba Kabila na éviter surtout tozana ba soda congolais même mokolo to ça la révolution to éviter ba soda congolais to kosuka na bango ndenge nini. Alors ezali likamu opposition ebongama pour la Kabila dégage avec une grande envergure, c'est-à-dire Tobimisa, la province nyonso, la Congolais sur Libanda, oyo bakokufa bakufi, oyo bakotikala mais Kabila azala dégager pe to luka komemai na ce pays. Gidile oyo ya Congo Lokole News, oyo azala bongo bolimsanga terme makango kamere pe oyo azali bongo mokambi ya Congo News o kamera pesa mbongo ebele atia na internet. Baouta ko betailler na caméra avant voyager aux États-Unis à bouquer les bocaux tout simplement pour akuta qui est azo solana proverbe na éviter caméra salelinga zoua pour nga na zakenda la Congo te
donc na Congo te Guidil pe aza na sina balaza pe baguna ngati siko asaleli ezuwa pona nini na niveau ya kobeta ye tia buke liboko pour akutaki to développer nazo fongola petite sœur que non il faut atika abima mouvement pour ça mouvement ba rwandais akota côté opposition pour na suka makamnyo surtout to libérer mboka mission na ye batisi ba yebi ozala passe mingi pour na ye à développer et surtout que les Yankele aza déjà kobeba aza na maladie du siècle na nzoto na ye donc abetaki ye lozaza pe abuki liboko tout simplement pour akutaki Gudule azo développer na proverbe na zako donc eza ba preuve que batiaka biso sur écoute bayokaka masolo oyo tosololaka yango wana basigne oyo babimisi awa na Angleterre bosomba yango te alors Mama Angèle avandi na Londres abengi nga alobi pasteur nzamba pambola yo tozobondela mingi mpona yo toyebi koza atake toyebi ke bazobundisa yo kobanga te nzambe atindi yo continue akobatela yo parce que makambo oyo sali ozosala nde ozodénonce ezali pasi nga moko nde nazali awa naza victime bamama ebele église toza bavictime bapaster babima na ngai na mwasi na bana na ngai mibale nazoboya kotanga bakombo mpona bebisa te toza ebele bamama batémoigne makambo nini bapaster bazosala babebisi bafamille babimi na bamama babimi na bana neti nga paster abimi nanga na bana na nga mibale do bana na nga tokoma kotala na soni tokenda so église te bamama batémoigne baloba parce que église ya nzambe eza kokufa bacrime ezosalama mpuna nzambe apambola yo na ikanga merci mama mais ndenge nayebisaki yo eza malamu obenga nga nazwa yo na telefone ekozala malamu mpo na makambo oyo tozosala ekozala vraiment malamu ozala ndenge wana mpo bato bayoka bato bamona alors na nini na biso na masolo na biso to na journal na biso ya lelo tozosenga na bamama ya monde entier en tout cas bobengaka nga te me botémoigne na baradio botémoigne na bainternet makambo nini bozoleka parce que un pasteur akoki kokweya mais soki un pasteur bible elobi moyenge benya kokweya akotelema mais soki un pasteur akweya na ye abima na oyo abima na oyo abima na oyo bazopesa bino basemence satanique oyo ezobebisa bafamille donc mawa mingi mama esengeli botatola boloba vérité tournée ya Martin Fayulu na diaspora eza kolalisa camere na staff na ye te entre temps Martin Fayulu azocartonné partout azoleka basango toyoki kuna na niveau ya France ezotambola malamu nde tosengaki na honorable Martin Fayulu alela lisusu te parce que Congo ezocompte sur ye toza na posa moto azala strong nde bange balobaka na mentalité baku nyonso soyo azala makasi acontinue mpe adénonce misala nyonso mpe baorganize oyo ekozala lokola maloba na bango. Martin Fayulu azomenance kolancer opération na Kinshasa soki bato oyo bazolinga kolibere mboka te. Fayulu l'honorable appelé enfant terrible menace de lancer l'opération frappe chirurgicale. Kabila a signé ordonnance loi sur les 26 provinces et la balkanisation. Et ça clair Kabila a lingi pour organiser l'élection TP à lingi guerre. Yamwana Martin Fayulu depuis Europe a signé à relancer opération frappe chirurgicale. Ozali Kabila dégage mokili momebi Kinshasa pour contrer mutu oyo akima akende libanda. Alors ezali ndengo wana eza bongo donc côté wana eza malamu. Diomi Ndongala, un grand leader politique et puis prisonnier personnel du Rwandais Kabila, porte plainte auprès des comités des droits de l'homme aux États-Unis. Alors, et ce n'est pas que Diomi Ndongala azali prisonnier personnel à Kabila parce que azalaki moko ya bato baboyaki mbongo balingaki libération ya Congo pe balingaki Kabila à se représenter souté yango moni akanga ye atia ye bongo na makala eskomi ngisa ye atie bango kuna
alors Diomi Ndongala azali kuna mais asali plainte contre le afundi gouvernement Congo RDC na Kabila na droit de l'homme. Donc Kabila azana ba dossier ebele ezozela ye ekozala mba basu mingi ezala malamu. Alors bato ebele babengi ngai mpona ko encourager musala na kosala pe bayebisi nga merci, bayebi ke Thierry azali bongo victime mais bazobanga po bamoni lekesi mpe asombi vane ya pembe nauta kotingela lekesi texte message soki asombi vane ya pembe en tout cas asala musala oyo te ya kolokota bangandele na Tottenham na butu parce que nani investiguer wana aza wana azo larguer pe azo target ba congolais nyonso ezama mabe puis bokeba na communauté tata nyonso tout oyo bomonaki na bavan van wana azali asalaka déménagement te asalaka eloko moko te mais atambolaka na bavan tosi toyebi basystème na bango ya bavan bokeba na motu nyonso to aza na van bopekisa bana baapproche bato baza na van te. Alors bato ebele batunaki soki pondu ya mama bena esili. Pondu ezotekama toujours na shop oyo tokolaboraka na bandibu awa na Manchester. Carton ya 20 pondu eza na 22 livres 50. Soki oza na posa pondu benga mama bena akoya kolivre yo to akolakisa yo shop esika ezali mpona kozwa pondu wana eza sanctifié. Pondu wana ezotekama na prix moko économique. Pondu wana ezali commerce oyo bana mboka bazosala mpona kosoutenir musala biso toboyi kosenga bato bambongo yango tolansa commerce na biso na kimia oni kolia pondu ya kitoko eza na drapeau ya Congo ezouta Congo benga buke pondu ezali. Alors bato batunaki ba Thomson banini biloko wana ekoya nsima mpo tosalaki commande tozali na kozela yango. Maître Shora na Manchester a confirmé que Paris ezali école to mboka ya formation pour akumisi émission akumisi émission tosalaki na ikanga makambo tolobi eza solo awa bato babebisi Angleterre eza bato bautaki Nigeria directement awa bautaki Angola mais biso bato uta Paris Belgique Allemagne Suisse États-Unis Canada toye kotia 1+ pe alobi eza solo makambo nyonso tosoloba alobi bien maître solo akendaka na ba judo na ba centre kobunda to akendaka ba jeux olympique. Alors mutu nyonso to azoleka na TV alobi aza maître nano abunda te na ba jeux olympique ezali soni aluka ye po azwa formation azwa cours pe aza kozela mutu nyonso akomeka kotia makolo na Manchester adil na ye encore maître Shora azala mokwa moko bato Manchester bayebi de qui je parle. En passant napesi mwasi na ye mbote Solange na bana na bébé asika utikoya pasta na leki kuna te l'un de ces jours na koleka surtout lokola Touareg histoire nango esili baye kozongisa yango tirbo emonani donc okomona nga kuna mikolo naza komona te mpona naki mingi taxi parfois bus ozomona ezoza mwa mobulu me lokola Touareg basi baye kozongisa ekozala malamu mpo namona bino napambola pe bébé. Le 8 mars na kine ba mama congolais ba bosani na bango ndenge bazo violer bango nde bazo boma bango mais ba komi kolobela le 8 mars et pourtant moi c'est na Congo azali déshonoré to éviter bazo fêter fête ya la femme congolaise sur base de quoi so to éviter na Congo même représentante ya ba mama azali rwandaise ou azali tuti donc eza mama mingi toti ka obeta masolo wana. RDC la Cour suprême de justice ou injustice bazosala injustice na ba congolais et comment esika ba sepelisaka na bango kanambe na bata PPRD. Donc cour internationale ya justice to cour suprême ya justice et comment cour suprême ya injustice kuna ekoma toza na raison bakangi yo prison makala ekoma centre ya ba nazi ya Congo esika o Kabila kutondisa ba prisonnier même ba oyo basala na bango problème te bazali kuna. Donc eza mawa mingi batu mingi babengaki nga po batuna pasta clarité oza nango na ngenge boye otanga pesa biso na parcours école primaire na yo école gardienne otanga wapi. En fait proverbe 30 azali mwana ya officier ya armée papa nanga azali moko ya ba première promotion ya école de police à Matete nazalaka pe mwana Matete po ba cousin nanga ba Mubiala bazaka wana Pietro Mubiala tango ebele nazali kozala na congé wana je crois la kwanzila ba liboso to kutelezaki wana mais proverbe 30 Didier Forme asali école gardienne na Kamobutu première primaire na Kamobutu deuxième primaire na Kamobutu
troisième primaire na Kamobutu, quatrième nde na ye na Midu na Ngwanda, je crois cinquième na kendeki Saint-Hilaire na Kingasani, pe sixième nde na kiotanga na Kikwit. Donc Kikwit na ye na sixième primaire na sali na Sadisana, pe na kendeki na l'école oyo na kendeki kotanga na Saint-François, pe après na ke ba internat Pindi. Donc c'est ça, donc na tangi école primaire nanga na banda première ti cinquième ezaki na Kinshasa, sixième ti quatrième des humanités ezaki na Kikwit, na yeko zonga na quatrième na Malako, na yeko aussi ça examen d'état na pédagogie, na après na sali une année na Marengo abi après de na Poto. Donc na Poto na tangi en Allemagne, na tangi moi ba cours rebelle, naza autodidacte puis naza na ba diplôme moi ebele, mukolo oyo na koyamba journaliste na kolaksa ba diplôme o na zoa na Allemagne, awa en Angleterre, na tanga ba collège ba wapi pe lelo oyo nazolinga na 6 degré nanga na hospitalité pe nazo sala ba cours rebelle par correspondance. Donc je crois bo yo ki me mukolo na ko ba journaliste et vous avez malamu. Alors les années mwana un pasteur nigérien a zemisi 20 membres de l'église, basi à diacre, basi à pasteur, basi à bandimi, pena ba jeune fille et yini na Nigeria bakangiye a zemisi 20 basi l'église. Donc buzoba ezaka na Congo te ezapé na Nigeria. Alors toujours quand en contact na bato Irlande, ba senga kito quand en contact na bango, baza moi quelques news a kopesa biso, webi papa na biso landu ya Irlande oyo a yaka ko interviewer biso. Asengaki aleka lelo nazobenga papa landu comme ça toyoka ye et akobenga biso ayebisa biso makambo baza nango kuna na Irlande. Naluka papa landu na Irlande mpona kosolola na ye po asengaki ke azali na message ya kopesa biso. Papa landu Irlande bolimisanga nazoluka ye na forme bato batindaka ba message to ba nai na bango like eza malamu bo continue kotinda landu ouais nazobenga et puis place à kotia mbongo ezaka esika moko et pas passer Nzubila. Papa landu torate nayebi te mpona nini ezoleka te. Papa landu asengaki azalaki na makambo ya parti ya Irlande nameka kobenge pour la dernière fois soki tozwi ete wana alali tokozwa elobi. Alors tolobaki ete ezalaka na place moko ya kotia mbongo, ezali tia mbongo na yo epai ya Pasteur Nzubila po mbongo wana ekolibere mboka. Kombata nyonso oyo azokende kosambela na bapasteur a PPRD aza sous membre ya komba te po atrahi komba mpona ngongo toza susu na posa ya kosambela te, mais toza na posa ya kolibere mboka na révolution. Alors tozotanga Psaume 28 balobi boye, Dieu bénit les foyers qui les craint. Cantique des degrés, heureux toi, homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olives autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël et sur le Congo. Alors, eza malamu ko craindre l'Éternel, eza malamu ko tambola na lobanga Nzambe, eza malamu ko sansele, eza malamu ko sepela, parce que soko zo craindre Nzambe okomona bakoko na yo, soko zo craindre Nzambe, Nzambe akopambola yo, soko zo craindre Nzambe okozala lokola proverbe, bato bazozela banda tongo oloba po balala, bato bazozela banda tongo oloba po bapambama, bato bazozela banda tongo po balanda ba émission na yo, bato bazozela yo bapambola yo, bato bazozela yo batombola yo, bato bazozela yo banetula yo, bato bazozela yo basanzela yo. Alors ezali bongo mawa mingi parce que soko zo banga Nzambe te okotambolaka bongo na malédiction. Donc
breaking news à lelo ezalaki beaucoup plus yangwana to landa la kwanzila na nzembo na ye oyo ezosepelisa biso mingi la kwanzila